Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, tokota na tosolo. Tokota tosolo. Tokota tosolo la mokili nzambe na batu nzamba sala baza mitema mabe. Tokota tosolo. Mokili nzambe me bato nzamba sala baza mitema mabe. Bokota boyoka makambo ekomelinga. Bokotelanga nanu bo partagelenga video oyo s'il vous plaît. Boyoka makambo ekomelinga yi. Bokota bandeko nanga. Boyoka makambo ekomelinga bandeko bokota. Lumière éternelle namoni yo ma chérie, bonjour à toi maman. Bokota boyoka makambo ekomelinga ndeko na bino bokota. Boyoka niveau motema mabe ya congolais. Bokota pardon. Bokota. Non ça la vidéo on a passé na motema. Non ça vidéo on a maya misu. Non ça vidéo on a maya misu zo kita. Non ça vidéo on a passé na motema. Bokota bokoto solo la bokota. Pourquoi biso ba congolais to koza mitema mabe boye? Pourquoi to koza mitema mabe boye? Makambe komelinga même diable ye moko aza d'accord na ngote. Même Lucifer aza d'accord na makambo ekomelinga te. Bokota koza mutema malamu na mokili za mabe boye pona nini? Pourquoi koza mutema malamu za mabe? Pourquoi ko sala malamu na mokili za mabe? Pourquoi? Pourquoi ko sala malamu na mokili eza mabe? Pourquoi? Pourquoi? Bande ko ngai pourquoi? Bokota na to solo la. To ko matama 20 personnes ata 15 personnes. To solo la na bande ko nanga pardon s'il vous plaît, bo partager lenga vidéo oyo. Bo partager lenga pardon vraiment na sengi bino na bolunga nzambe. C'est important bali boso bo mona ngana ya na ba stress na ya boye nde bo mona ngana zo na be pression bo na zo na passe na motema boye. Na yaka to tseba nzembo to zo yemba to zo kumisa nzambe. Na sebo moninga na ye boye. Na ye na passe na motema. Na za mère de 6 enfants. Na boko la ba na nganga moko. Na boko la ba na nganga moko. Sebo mona ngande na yaka boso o sa ba commande. Na zo tika ba na ngana ndako na o sacrifier. Ko yo tika la bino biloko na poste. C'est pas donné à tout le monde. Combien de personnes ba benganga ba lela ke ba somba ba biloko ba to atindela bangote. Combien de personnes bo senga bo tinda ba biloko ba senga bino ba frère à poste belé. Là senga bino frère à poste 10 €. La senga frère à poste 10 €. So tindi biloko na belé. Donc comme à la poste na biso ke biloko sali autant. Bo partager lenga imera abupia. Bo partager lenga. Koza mutema malamu na mokili za mabe. Kosala malamu na mokili eza mabe. Mengali tana sala malamu me bake nzambe muta justifianga. Na sala bolamu na pona nzamba futanga pona muta futanga te. Ba sacrifice musu na sala ngo pona ngai pona nzambe pona muta mokili te. Na sala ngo pona nzambe. Na sala ngo pona muta mokili te, na sala ngo pona nzambe. Na tika bana nga na mataka avion. Na ngana tambola droit parce que avion za makambi belé. Faut yeba ko tambola. Même pas avion. Pona nzambo to bondelaka. Pona nzambo to bondelaka. Pona nzambo yo to bondelaka. Voilà ça bien des preuves. Dans la famille moko baza moi na za aux États-Unis. Maman za na Canada. Mes parents baza na Canada. Faut la sola na bino avec mes preuves. Avant la côte à la bus. Punaise bis en pesoya. Mais non, c'est pas grave. Tout côté à côté na bus pour vous saper image bien. Moi eza makasi. Na côté na bus hein. On sola na bino. Mo bangate. On a la sabino mes preuves. Famille wana Chantal Bola pa yebi bango. Yekutu ndenga zalaka.
akende na bango mabe menga motema munene motema ya munene eza mabe oza na zabisi ndeko nanga bolamu za mabe osala bolamu eza mabe namoni on a vivre en lelo famille moko baza en États-Unis baparents baza en États-Unis mwana bango aza na Canada et bango baza na Canada mwana bango aza na États-Unis c'est la bino be prévenir oyo mama kombo na ye kombo mama Anto na Canada mama na basomba biloko mama futa ndeka na teka mafuta epananga mama na alingaka biloko ne fekende na DHL oni misanga masque zokoya mana linga biloko na ye ekende kaka na DHL famille wana balingaka biloko ke na DHL bonjour ya igeti ngana DHL oza musika naza obligé fona za taxi pona kende ti DHL mais batinda mbongo na bango ya taxi bakenda DHL des fois malgré ça musika nanzimaka mama basenga service basenga kutu Chantal service wana DHL Chantal sa akenda tete bango eza musika bana bakoka kutu kende te menga nanzima okende DHL otindela bango biloko atinda biloko na wana be preuve basala ngambongo na PayPal batela ngambongo na PayPal ba preuve yango oyo natinda ba biloko na bango na DHL papier ya DHL yango natinda biloko na bango ekoma biloko ekoma mama senganga ba merci ebele famille wana senganga ba merci natinda biloko na bango ekendaka bien natinda biloko mama komo na ye mama Anto baza na Canada mwana bango aza na États-Unis mwana bango yeyo mwana bango komo ne Gracia Kapinga bandeko na ya minene kwelinga mwana bango pe yeyo koli pe na tinda ya mwana bango pe yango rêve yango yo ekoma DHL ekoma lona bango kendaka na DHL na wala samye pe biloko la azwaki biloko na ye ndenga sepelaki biloko na ye azwaki yango yo azwa biloko na ye asepela yango na tinda uzomona na tinda biloko deux fois bazwa biloko bandeko na nga ça fait un mois passé si je ne me trompe pas nakenda kizai na Kinshasa mwana nga salenga ba commande na sombela ye bakisi pona mobali na ye ameka mwa ko telema ndeza la ka mobali telema raté basomba bakisi pona mobali na ye na ye moko paza pe na maison vim sa mabele avim sa pe na ce qui est normal et à commande bateli basala nga ba commande na biloko bongo sala commande na bengi a partir Kinshasa basi ko famille moko foza na motema monene pona supporter bango Chantal a buaka bango sa banga keda ko kutu même pas ko solana bango na buaka bango tika ko mutu na mutaza motema na ye ngana beka ko supporter bango bako bengo na tongo na lingi oyo na midi ba changer to so ka zio na téléphone ko bela liboma na ko mana na mala la tête mais na supporter motema monene na zana ba voice au mona nande ba beba na kana Chantal batinde nga ba voice comme kende tika ke ngana zala soki ndeni mais na Gérald Kabwana Chantal tindela bango biloko na bango la joie et le cas très bien ngana tindela bango biloko na fana mo une grande surprise moi nga salinga commande na Kinshasa na bengi ye mwana on a dit na Kinshasa to baki na somba boy ndo tsaki mbongo na DHL mwana nga lebite na ba voice nyoso za
Mwana nga lebi nanga te tata kosomba susu biloko wana te bamafuta te somela nga kaba biloko nanga na oyo ya mobali nanga nayebi se pas de souci nosomba nakenda zandu po kotambola kokota na bapotopoto na moya ya Kinshasa na transport nanga moko nakota ntina bafond koluka babiloko oyo mwana nasenganga nasomba na ya nango na nzela nde totambolaka esalama ye contre temps nabenga bango na explika bango abe biloko ekomi te parce que nde totambolaka badouanier ndeka ezalaka voyage bakanga na biloko wana nyonso mais nga so moto apesinga mbongo na ye ata badouanier bakayenga biloko nasombaka nafutaka biloko wana nakenda Kinshasa nasomba sui babiloko wana mpo nafuta ote tika salaka bamafuta bachangeaka bavie chaque 2 minutes nasupportaka kaka nasupportaka bango na ndenga mokete nasupportaka bango na ndenga mokete nakanga motema tinda boye sala boye zongisa boye okolemba me nazaleka na motema monene osupporte maintenant ozo préparer pour nasala bango deuxième colline troisième colline na bango namona PayPal atindelinga message comme que na devoir PayPal 400 €. Nakota na PayPal na landela mona boye mwana bango grâce à Kapinga ye mutu asali nini a déclaré na PayPal alobi na PayPal ke basali achat frauduleuse. Donc mbongo atindela nga na biloko o nga na tinda yatinda mbongo nga na tindeli ye biloko. Mais mwana wana ke déclaré na PayPal ke mbongo wana o yatindela nga na tindela ye biloko eza ba achat frauduleuse comme que nga na kendaki na Canada to aux États-Unis na compte na ye na yibi ye 400 € nga yi vase de mer chaque na kendaki États-Unis na bengi ba parents na metaba ka mwana na salina o maka minga na omona biloko na tindela ye azwa be preuve ya ba DHL yango PayPal alobi le kwa zaki achat nga utika na kubenga ngako le kwa zaki achat ataki yango lokola mbongo mo azo tinde la famille quoi achat nini virement personnel en fait ezalaki ataki acheter moyen ata na tindi preuve na nini na PayPal moyen basa les parce que ezalaki acheter na bengi ba parents na ye ba parents na ba faire comprendre mwana wana ba yo sa nini mwana ngai ko zungisa mbongo azungisi mbongo na zuba biloko na bango na tindi dernière awa naza mutu na uti ko bela na beli pendant 2 semaines azaki na ndako bonso komona saki ba live kine na belaki fena tindi na bango biloko DHL les amusika mwana ke DHL les ate la ke na pesi mutu ake ko salelanga na poste afuti pe poste preuve ya poste yango yo na bisinga na obela na okokate mutu ake asalelinga na poste yango yo basaleli bango koli na bango eke na poste parce mutu ababi pe DHL moi kende zate za musika koli na bango yango yo koli ekendaka te ekei koli esalamaki le 31 mai ezokende États-Unis bandeko na nga poste umelaka bandeko na nga koli esalamaki le 31 mai preuve yango naza nango esalamaki le 31 mai le 31 mai vous en avez qui là ça esalamaki le 31 mai le 31 mai loko ezokende États-Unis na poste ekosa 2-3 jours te comme ça une semaine comme ça avec 2 semaines et ça carton l'été les Canadiens l'état va vérifier maman une grande surprise maman je sais nga enfin c'est tiner la biso papier la tiner les bons papiers à poste on a tiner qui bon faut tiner la DHL ngabi maman nga na teli na ko kufa te likola mbongo na ko tika bana nga te likola mbongo na ko kende tena kende pose na kende DHL nga santé za bien te na kende ka DHL pour ka voilà sentiment na kende ka DHL na bolingo na kende mutu moko ta ko ndima azo ka transport ka kende ka musika pona otinde ya mutu koli nga na sala rango na sala rango so pour so lesi mutu otinde loko no lundi mardi naza bato naza mutu ba te bele o no so somba blo para ba féliciter nga comment façon lobby kamuka ndongo lobby ka ndenge salema parce que naza mutu sala ba sacrifice naza na bana nga baza mikena ndako naza mutu na voyage aka et comme ça là super que yo tindi mbongo na suna reta le tanga na voyage le tana ya mais na benga toujours na s'excusera toujours ande ko nga limbisa nga fena sala loko no mukolo boye mais na su contre temps
Na osala ba sacrifice wana. Biloko na somba yango na mbongo. Nazwaka ba risque ko komata avion. Nazwaka ba risque ko kima ba douanier. Nazwaka ba risque ko sala ba trajet milai. Pona ke na osomba biloko wana otika bana nga bazami kie. Bana nga bazami kie. Famille wana basomba biloko. Natindela bango biloko na bango. Deux fois so 3 fois na kenda DHL. Oye ko sala masiko yo batindi biloko na poste. Biloko na ne comité. Boyoka bakambu famille esalinga. Mama Anto na Canada. Nzamba komona yo na bana yo. Na mobali na yo. Nzamba komona bino. Nzamba kofuta bino. Lobanga na mataka vyote na tika bana nga mikiete. Taokere ko lugala sobela bino mabiloko na ko tekela bino. Na mabiloko na tambola la Kinshasa te. Na moya Kinshasa ko kokata ba poto. Mama Anto nzamba kofuta bino. Nzamba ko frapper bino na obo salingai. Nzamba ko frapper bino Mama Anto na Canada. Mama Anto nzamba ko futa bino. Boko futa ma. Lobanga na tika bana nga mikiete boko futa ma. Bande ko na ngai lobi na vandi comme une surprise. Biloko batindela mama la tindaki 100 €. Pour batele biloko na poste na ni na DHL. Et on sala mutake poste sali moins. Même si maman poste sali moins, mbongo na on sa nini, le reste na zongi ça. Non la ça ne be preuve nyonso na na zongi si mbongo na ye. O etikala ki. Et on sala ke na ye na butu na mona tinenga message. Na tindeli ye preuve na bien preuve yango yo mais faut ça la patience poste et soit 4 ans. Le reste mbongo na bino tikala ki tindela nga kombo na pesa yo. Bande ko leta na ozela mama ta tindela nga kombo. Na kota kada pepa mutu mo atindeli nga mbongo ya sombi mafuta. Ana mama vase na tindeli yo mbongo na PayPal. Na bina kota na ke ngotala. Na kota na PayPal bona mona. Mama wana na mbana na ye. Basali nga na PayPal ba ke déclarer 1700 €. 1700 € na la sabino preuve. Comme que ngai na yibi bango 1700 €. Bozela pardon. Balobi ke nga na PayPal ba ke déclarer ba mbongo so somba biloko pananga. Balobi ke ngai na yibi bango 1700 € so bo mona. Balinga bo mona. Seigneur Jésus na bien na kotona. Na ebite libanda pe moi. Libanda moi na so bozo mona. Na ebite so bozo mona. Na so bozo mona awa, na so bozo mona. Ba ke sala nga na PayPal. Ya igeti ba ke na PayPal. Ba ke na PayPal, ba ke déclarer na PayPal comme que ngai na yibi bango 1761 €. Ba ke déclarer bambo no so basomba ba biloko na ba frère na bango ya DHL. O nga na tinda da biloko na bango na DHL na na be preuve nyonso na tinda na bango biloko na bango na DHL. Biloko na bango so tinda kana se na foot na tinda la bango. Lobi na butu na moni ke aotinda nga kombo te nga lebi nga moko na za na kombo na ye mama batu. Oka una ko zala te na ko kena nyonga butu te. Na tika mbongo na ye na pesa lobi na butu. Na ke na sali monogram. Na sali bango monogram na butu preuve yango ya mbongo na bango etikala ki nete ko songa na lekisi bango su mbongo. Na sali bango monogram ya 73 $. Po bango kuna bazaka $, ya 73 $. Nga awe salenga le kwa 50 €. Na mbongo na bango oyo etikala ki po na poste mutafuta ki mbongo mukie. Bango ba ke na PayPal ba ke ko déclarer ngai. Ba PayPal a bloqué nga. Donc mutu no sorti na mbongo na PayPal. Na ozambongo wana te eko dinda. Parce que famille oyo ba lobi ngai na zo devoir bango. Ba lobi ke ba blo no so nga na tindela bango yango yo. Nyonso nga na tindela bango. Ba lobi ba zwa bilo no so ba zwa. Ba pakola mafuta ba sepela. Ba sala nyonso mama bandeko nanga. Kongola za mutema mabebo epona nini. Mama Anto. Le babo pakola mafuta nanga te. Le babo mbongo na bino bo pesa nga la kenda ko tikela bino biloko te. Na bine ba yiba mutu te. Na bine ba skroka mutu te. Na yebi yango te. Na yebi te ne ba skroka mutu. Ngaso na nyonga mutu na sala ke fort na futa. Na sala ke fort na futa.
Maman Anto, on dit bon on a PayPal. Non fout en gros. Non fout en bongo. Mais moi parce que nzambo azali kolo. On peut mettre en la tika bana ngamikie. Na zo avion. Là que sommes la bino mafuta. Somba boye, commande nyoso bo salaka. Commande nyoso. Nyoso bo salaka. Nafuta ango. Nakenda na poste. Nakenda na DHL. Nakenda partout munda sa sala commande nena za connect. Nakenda ko pese loka mutu nyoso. Nakenda ko pesa biloko ya mutu nyoso. O atinda yelo de preuve nena la muki 7 heures. La bimi na oti poste. Nato sa ba kolia batu. Nato sa ba kolia batu. Nato tinda ba biloko batu mutu angoyo. Na oti poste. Chaque fois mutatinda yelo na ye. L'air ata eno a mutute. Puis on a la teke la mafuta. Et là batu mutu wa teke no mafuta ba 300 €. Ba teke no mafuta ba 180 ba 800 ba 200 €. Mais nga la teke a primo na bike mbongo eza pasi. Na ko boma mutute nikola mbongo. Na za ka sofe d'argent tenga. Na ninga muto sepela. Maman Anto lo banzamba lo ba ke yo lo ba ke nzamba pambola ngate. Maman Anto lo ba yo lo ba ke nzamba pambola ngate. Maman Anto na Canada. Lo ba yo na mobile no ba te ke nzamba pambola nga mobile na tindeli nga message. Atindeli nga voice na tongo. Abenga moyibi. Moyibi na biloko nga mo na tinda be preuve ngo DHL. Na tinda bango biloko defo na DHL. Ba preuve ngo na tinda biloko. Na oya poste DHL eza musika yango kutu misatu mobimba. Yango be preuve nyoso. Na tinda ba biloko. Bazwa biloko ba sepela. Bazwa biloko ba sepela. Bazwa biloko ba sepela. Nazo luka be preuve nyoso. Mama nzamba pambola yo ezalaka mama nzamba pambola yo. Mama vazi nzamba pambola yo ezalaka mama vazi nzamba pambola yo. Lelo mama vaza ko mabe. Lelo mama vaza ko mabe. Bakoli bozwa. Lelo mama vaza ko mabe. Na ko mabe na nini? Tala o mwana bango deklaranga. Liboso mwana bango ngo deklaranga. Mwana bango ngo ye deklaranga liboso mo 438 € na PayPal. Ba para na ba solo la na ye. Akomé koko sanga na za pa médecin, na za pa boye. Biloko yango ekoma mama mandeko. Biloko na tinda yango ekoma. Bazwa biloko nyonso. Yango be preuve nzambe. Be preuve yango yo bomona. Mama Anto ba biloko ekota na ndaku na ote. Be preuve yango yo. Biloko na tinda la bango be preuve ezali. Be preuve ezali. Pourquoi tu causes à mitema mabeboye? Maman Anto pourquoi causes à mitema mabebo za maman ko botangai? Pourquoi? Pourquoi ba sacrifice nos na sala pour la bino, les chèles ya musika? Pourquoi? Je suis sans nzambe salako. Je suis sans nzambe salako. Nabi ke mama Anto bolanda video oyo. Elo moka no senga. Je suis sans nzambe sala. Labo pakola mafuta na ngate. Le banga la kende DHL te kotika no mafuta bo pakola. Yo, mobali na yo, na ba na bino nyonso 4, bopakola. Ekenda poste. Bopambola nga na ba voice na ko tsa voix na bino te. Mama vanza mapambola yo. Mama vanza mapambola yo. Maboza mama malamu. Mama vazi nzamba mona yo, boloba na nga. Mama vazi mama pasa, obenga nga mama pasa mama Anto. Nzamba mona yo. Omoni ma miso. Omoni ma miso mama Anto. Et alors tu nyoshe te balelisa bango na vie. Bo récupérer mbongo,
Boliango. Bolia maman. Bolia. Atikeli bilongo bolia. Na PayPal. No futango. Tamale malembe. No futambongo wana. Mama misoyo. Mama antogo. Na ebi nzambo na bondelaka. Woni nzambo wana. Na yebi. Na yebi nzambo kana bondelaka. Na yebi makamuni nzamba salaka. Na yebi ndenge ni nzamba kote la anga. Na yebi makamuna wane ni nzamba kota ango. Mama anto. Nzamba mona yo. Na mwa no gracia kapinga. Nzamba mona bino. Nzamba mona bino mama anto. Le seul juste juge est Nzambe. Le seul juste juge est Nzambe. Nzambe muta justifier ngai. Bozibi loko. Bo pakuli mafuta. Bo pakuli mafuta. Bozibi loko nyoso. Apo bo réclamer mbongo wana kiza mbongo moyibi. Oh Congolais, pourquoi tu causes à mitema mabe boye? Pourquoi tu causes à la boye? Et si vous avez biloko, biloko si vous salez là, après vous réclamez mbongo wana biloko wana kiza mbongo moyibi. Eh Congolais nzambo yo. Eh. Ndo na ko lo bate. Na ko lo bate. So ngam na sala mabe. Nzamba limbisanga. Nzamba limbisanga na ba sacrifice nyonso na salaki. Ezaki mabe pona bango. Nzamba limbisanga. Nzamba limbisanga. So mabe ute pa nanga. Na senga mawa Nzambe na sa moi. Nzamba limbisa ngai. Mama nto. Ozo mbongo. Bolia. C'est pas grave. Na ebinde baluka mbongo. Nzamba sala nga grâce. Na ebinde baluka mbongo. C'est pas grave maman. Mais un jour, tôt tard, Nzamba justifié. Maman ata lelo te. Ata lelo te. Ata lelo te. Ata lelo nga na zate. No bete la bana nga lisolo oyo. Ata nga na zate maman to. Bana nga ba otika na ba numéro de téléphone na bino. Ata 20 ans plus tard. Nzamba justifié. Nzamba justifié likambo yo maman to. Nzamba justifié. C'est pas grave. Bozu biloko. Bosaleli biloko. Après boko réclamer biloko wana. Kingana yaki na compte na bino. Nasali achat frauduleuse. Ngai. Oh maman. Tozala tana mitema batu ko maman. Atozala motema bonzambe te. Ata bo moto. Tokozala nango te vraiment. Tokozala nango te vraiment. Andeko nanga. Bibele bi o sala malama continue sala malama. Ni solo oyo elembisa ote ko sala bolamu. Ko ba o sala malamu Nzamba futa yo. Ko ba o sala malamu Nzamba futa yo. Besko bazo vivre na bango bien. Bato basko ka bato bazo vivre bien. Mais yom to sala malamu, on a toujours na ba retomber. C'est pas grave. C'est pas grave. Kolemba osala bolamu tende konanga. Umina osala malamu bibele bi ozo sala malamu continue osala malamu. O pas osala mabe a continue osala mabe justice Nzambe ezali. Donc on a kolemba osala malamu te. To continue osala ka bolamu. To ko bata Nzamba ata Nzamba futu yo te. Mais ata bana na yo Nzamba futa bango. Tina 4e génération na yo Nzamba futa bango. C'est pas un souci. C'est pas un souci.
La vie c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Faut te couper dans la makamba bouée. Faut te y barande ni to ko tamboula. Et on a battu combien? On va bien en ma vase na mbongo te. On va pas ça va foutre on va pas son bon après. Pas de souci ma chérie na ketse la yo. Ezani ni monika linga pakola. Akoma na teinture kitoko. Ngala okangelo ko ndako pour la sana ngoni. Combien de personnes on va za mbongo na nga. Tu on a vaina nga na osenga na nga bango te. Combien de personnes on a tinda ka biloko sa muta pesa nga mbongo. Ma vase na mbongo te na ba difficulté ba ma vase. Soka o lele linga na koka na okanga motema te motema nga na ebite nzamba sala nga ndeni. Na ebite nzamba sala nga. Combien de personnes azana mbongo te et ça nini? Et nous on zala ngona ndako. Est-ce que nous ozongo nyosu na parole yango? Ndeko moi ça un problème. Abaza mbongo te. Bosu kongo na kanga mpwani. Na apena di on na ko ke tele pa ngona poste. Et ça la nini? Taba retomber. Taba retomber. Taba retomber. Les autres ça la 3 4 envois. Débat pessinga mbongo, débat pessinga mbongo te. Mais là autre ça là. Nous devons s'expliquer un problème là. Non ça ni. Non ça là ni. Mais qu'est-ce que là yé? Suka lango ça ni. Ako suka zio pesa nga kaka. Izaka likama conscience na ye moko. So conscience ça ni que ah non devoir vase d'honneur. Non en ça là ni. Aki apesi. Hein? Aki apesi. Combien de personnes bazar ba nyongoranga? Ah maman to. Combien de personnes ont la tine de la biloko ça pesa nga mbongo? Ça pesa nga mbongo. Biloko ango bozwa. Biloko ango bozwa. Biloko ango bozwa. Combien de merci maman pesanga maman to? Combien de merci pesanga? Combien de merci au pesanga maman to? Maman toka pinga. Combien de merci au pesanga maman toka pinga? Ba changer akaba po. So omoni ba voice so. Ba koku ko ba changer akaba biloko chaque seconde. Venez to changer au lieu de savon mi balé. Ba changer akaba. Ce qui peut la exacté, ou checker ba savon. Ba changer akaba. So la menu ko la savon ba voice ya ko changer na ko za nango ata 60. Na ko za nango ata 60. Na ba voice bazala ngo awa ndenge ba chanter la mémoire ba ko likolo yango nyoso tindelanga na landa mona maman la privé na bité tina ba mblo na ba akenda bi baza tout passe moi na bango na grâce wana amaka chanter le respect ngam na boma moto ngam chanter kitsa motema mama kitsa motema kolanda te kolanda bango te za ba client foza na motema munene tindela bango moi ça batakenda za biloko tindela bango atindela bango. Combien de merci maman Anto Senganga? Combien de merci maman Anto Senganga? Yo ka ba mituna. Ba video na yo oh mama vaza lobi azana Kosenga. Mama pasa za wapi yo? Yo ka. Mwana lobai ka ko. Yo ka bi elobeli ya mama lamwa. Na mabele. Esili. Ok mama bakaraton oya bale oya bale na kanisa eza kamwa ebele oya crème eza muke mama soki moyen kozala omoni ata oya bale debia ya ba crème eza 10,000 eza muke peza. Ok ba eza babatela yo ozoyoka mama pasa yoka alo mama pasa ozaka kuna Ika kwa boni. Tadi soa mafuti sili. Oke nzamba batela yo. Uzoyoka. Aka nzamba batela o mama pasa. Nzamba batela o mama pasa. Nzamba batela o mama pasa. Bonjour, basenga na zamwana na toujours. Nzamba pambola yo mama mavazi. Nzamba batela yo ba message za tel mebele. Biloko si bazwa. Biloko si bazwa. Ba commande nyonso bazwa. Na ye mama. Na ya bana nyonso bazwa ba commande ngo bazwa ba biloko na bango nyonso basenga nyonso ngo bazwa
Yo ke lobeli ya maman gentil. Yo ke lobeli. Po téléphone nga wana mususu. Oto mando sala ba depuis na débit téléphone nga ne kufaki. Oza téléphone de konanga ka somba mama futa pa nga nda pesa nga cadeau à téléphone oyo. Yo bozo mono bonjour. Nda pesa nga cadeau à téléphone oyo. Aza pe na biso a na ligne. Mananga solo za visiter au ben ngai to confirmer nan. Parce que nakani soza na liste na ngai. Ya mwana nde na tindi ya biloko ezangaki. Po to confirmer nan biloko ekoya. Ava tutinda mongo ya DHL. Nozolo ka ba o DHL kaka. Mananga nazalia wana mani. Na o DHL kaka. Mama pasa. Yo ke lobeli. Na obenga ka pona lobandenga okende DHL wana. Yo ka. Différence ya 80 € ya mwana oyo ozana tana eloko te wana. So ika okikochela biso taba pima duna. Yo ka. Bazo ba pima du. Po banane, mama. Mana ngai wana eza ba corona to eza nini mama? Ya na yebi na kanisi tatinela kyo na di transport na mbongo DHL. Mabati. Nanga kite to surula nani. Ozoyoka. Ba message eza tellement belé. Maman antoka pinga. Maman antoka pinga. Na grâce ka pinga. Na papa. Ndebo bandai ko sola nanga. Bozo kinga mwana bino. O biloko na tindela mwana. Mwana zwa nyoso. Bonjour, bonjour maman Vaz. Oh mwana. J'espère que vous allez bien. J'ai écouté l'audio, mais je pense qu'il y a une petite mésentente quelque part. Je n'ai pas demandé d'annuler ou je n'ai rien changé. J'ai juste dit d'annuler quelque chose parce que vous m'avez dit que le 100 € que j'ai envoyé, ça ne va pas suffire. Et votre audio que vous m'envoyez, vous avez dit que peut-être vous aurez pas de choix, mais de payer de votre propre poche s'il y a des surprises. Alors quand j'ai écouté ça, j'ai dit ça. Acheter les choses de mon mari, acheter d'autres choses. Parce que vous allez dépenser votre poche. Alors bonjour, bonsoir maman Vaz. Bonjour maman Vaz. J'espère que vous allez bien. Bonjour maman Mapasa. Maman, bonjour kanel lobeli hein? Bonjour kanel lobeli na bango. Bonjour moi na be preuve yango yo. Milo na bango na tinda. Nako li loka mutu ta tindi mbongo na ye na oliongo pona sana ngoni. Naki li mbongo ngo pona sana ngoni nini. Beko ko réclamer ngai. Nazo devant bino 1700. Combien mbongo ngo wapi ngo? Eh! Mame mokili. Wapi ngo? Aki api pesa eso. Abungi aki wapi? Yeyo. 1768 €. Biloko mbongo bozwa. Na ba frère na bino ya DHL, po DHL azaka cher. Siko na ba frère na bino moko ya DHL. Nga na yibi nyoso. Na biloko nyoso nga na tindela bino. Nga ka na yibi nyoso. Oh! Oh! Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! La Bible dit le cœur de l'homme est torturé. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Eh! Non, 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 non. Oui, mais si on entend le niveau famille, on a des basolana. La msangala suti na ba 1h ba 2h du matin. O talibo appel. Ah. Faut y ambiter. Na susu wa mona na yambaka. O yambi ato lupse ba maman. Non lala. Eh maman Vaz, maman Mapasa, abandi koloba ti il faut yo kayeta ko système yo za na pongi fo lala.
Yo zana pongi fola fo oyamba. Le quand tu as un décalage heure qu'on a 13h, 10h, biso à l'heure sur sur 2h du matin 3h. Il faut yamba la téléphone, on dit qu'on expliquer, on va dire qu'on solo là. Maman la mafuta na zoa qui na ligne na changer. Au moins on a zoa qui na tonga na changer. Au moins on a zoa qui na midi ya ngote. Au moins on a zoa qui na 5h changer mususu. Longo la o wana sala ki boye. Zongi ngape ka lo kwa zoba lo kwa kizengi. No zo kene ka ko changer kaka. Ozo changer ka lo kwa zoba na koma ka lo kwa kizengi. Malgré ma passion sur ce monde on ba vieux que nous luka ba biloko ngo loto yaka na ngo peso po kombite pe douane ba kuta no ba kangio pe biloko ngo au père de susu mbongo alokel susu faut fouta parce que mutana pesa ki mbongo na ye il faut fouta biloko na ye au père susu luki mbongo ko fouti mama to nzamba mona bino mama to pourquoi to koza mitema mabebo ye bonjour Will Zateka. Pourquoi tu causes à mitema ma bébé Pamela maman pourquoi tu causes à mitema ma bébé bande konanga Bernice nanga ma chérie eza pasi non tala ba trajet na salaka eloko ele lisanga za mbongo te eloko ele lisanga za ba trajet na salaka na moya Kishasa il faut tamboloke de luka biloko ba tinzio obandi pe koya nango na je peux comme même pas ndako douana botolo yango na nzela olobi na zonga lisusu na ke somba biloka batu mbonga batu a sacrifice wana otika bana ngabaza mikie asi ele lisanga ngwana mbongo te mbongo balia na bango mbongo balia c'est pas grave eloko yo zui ezo kwa na pesu eloko Pamela na pesu eloko yo pesinga mbongo apo je loko na so saleli yango o lie loko na apo yo réclamer que na pesa ki yo loko te o réclamer ce ko mbongo no bon moi niveau non le bateau bo comprendre makam na oloba bande konanga be preuve yango no na laxibino ba zwa biloko na bango siko ba ke réclamer que biloko na bango ba réclamer que mbongo bango ba pesanga ba biloko aussi ba zwa ba lobi ke za ba achat frauduleux PayPal la zumbongo wana nyosa futi bango nga siko fona futa PayPal est-ce que vous comprenez nga mutu no sotela ngambo na PayPal eke bandaka ko zinda na osimbe loko te na oti ko sala ba nini ko tinda biloko na poste ba mafuta na poste mutataki mbongo na ye lobby mbongo na simbi yango te edindi pona mama Antona mwana na ye grâce na mobali na ye na bana bango nyoso mbongo wana dindi na kati na misi mbongo na poche na ngai mama Anto mbongo bana ngole balia na bimisi yango po mutatini mbongo na ye edindi po na bino mutu bo réclamer ke bozwaki biloko te bosombaki eloko palanga te bolobi ke bashawana ezalaki frauduleuse ya solo est-ce que bo digérer yango est-ce que bo comprendre makam na oloba neto so bo comprendre makam na oloba oh mon climat bien. C'est vrai. Matiki Bino. Vous avez bien. Merci Maman Zozo. Maman Zozo kutuyo zala oyebi. Maman Zozo. Omoni oya liboso mbongo ane zinda ki ya liboso oya ki 400 €. Oya liboso. Maman Zozo basali sous même chose. Tout okute ye 1768. Tout okute Maman Zozo. Oya liboso o mbongo ne dinda ki ya liboso wana. Ezala ki ya ki 400. Basaki nga liboso ku ya 400. Apola na bengi mama ba para na ye. Bapara basolo na mwana bango aye kozongisa 400 € wana siko tout oyo
bango moko nde ba parents sikoyo na mwana na bango basangani ba réclamer nyonso na kati ya liboso bazogisaki na bambongo na moso batinda ba frais na bambongo na bango basomba mafuta tout ba réclamer et sali 1768 €. Ko batinda ka DHL DHL ko za shell su carte su ne la basomba bilo rebele moi au koma kona ya DHL basengi 280 o kona basengi 180 mukosuma basengi 300 ya bambongo na ba frais na bango dona ba frais na bango ya DHL ngai na yibaki nyonso ngai na yibaki nyonso mama abengi PayPal et comment c'est comment déjà basali ngango deux fois au deuxième fois PayPal a lobi boy ceux qui ezalaki achat basalaki achat ceux qui mbongo na batila ba sala mbongo basalaki yango achat wala la ngala so be preuve nyonso oya ba envoie na tindela bango la tindela PayPal anga kanga bango moyibi anga sosuko oyo basala tellement maline basala basha atango lokola privé eza kwa mutu ngala na tindela ndeti mama Zozo mbongo la seka ki na tindela ma sœur ataku susona réclamango maman Zozo tata loko sala ngate parce que na saki achat non na tindaki mbongo ezaki acheter donc je peux rien faire et loko ngana osala kande PayPal ya bisinga lokana zana be preuve na ngande bomonga na za libanda awa na okende malembe ko porter bango plainte et loko ngana ke sala nana ba kombo na bango ba adresse na bango ba kambu nyos tout et loko nazo kende na ok porter bango plainte et si nazo déjà avocat na ngana tindele ba biloko na nyos tout depuis 9h na tindele déjà avocat na nga azu déjà nyos abina na keka ko sala plainte na so papier na plainte na pesa ye muta ko charger na bango parce que na ba preuve na zana ngwa biloko na ba preuve na zana ba onde bazoki ba biloko na ba batindela ngado na zana be preuve nyonso tola na biso pungi na justice amokili na justice nzambe nyesu mbale esala nyesu mbale e osala bozuna bino mbongo pas de souci na préfère que tu boliango mais yana mutu nyonso basala ke mabete na mokili yana mutu nyonso te balelisa ke na mokili faut ça très attention monima misu langa bokiti c'est na tongo alelo vendredi le 11 juin 2021 maman Anto na bana na yo na mobali na yo bofuta ngata na seconde suka bofuta ngata jusqu'à votre 4e génération ka bana onde ba bota bana bakoko yo pe ka gracia ka nde mobali no tele marate ako continuer pe ka ko tele marate ozala pe ka erezi na libala na yo wana te sexuellement o simbi muto ba simba kate kaka ndenge bozanga kimia na kata libota pe famille na bino boko zanga ango libela papa mama na bana mbongo na bolia bo rambuse ngango te na zwango te moni mbongo na zwango te mukolo mbila osama makambo na ba rambuse mbongo na no préfère mbongo na ba fena na ba vevi ba lia ngwana osimba ngote na bo futa je suis orpheline de mère bo futa nzamba ba orphelin au kota likambo nanga pour nazana raison devant Nzambe même devant diable et Satan et Lucifer nazana raison maman botala live na bana bo futa mona na sali live bo futa mais bientôt awa so Nzamba simi motema nanga te na obimisa bino na poisson na ba photo nyonso bokota ba live nanga gracias j'ai tout pour toi ma chérie t'inquiète pas j'en ai tout. So Nzamba si motema na ngate. On balancer bino nyonso sur Facebook. Ba photo na bino déjà si na pesa da na butu avocat sa zoki da nyonso. Na ko laksa bino bo mona. Avocat sa zoki tout. Ya bino. Avocat zoki nyonso. J'en ai. Bonjour ma soeur.
Na to tinde loko. Ya mutu na apesi nga mbongo te. Boyoka. Mais na to tinde loko na nazwi mbongo te. Mais na to sala mutu loko. Oui, merci ma chérie. Nzambe pambola o merci. Nazo luka. Dès que nazwi ou en attendant paye pas la zone selanga nazo tindelo. Vraiment na ebinde na senga o merci. Te nzambe bakiselo ebele parce que aussi liko salanga confiance. Na okutumbongo komi na maboko noté mon dimo tindela ngeloko nzambe pambola o et merci na o décevoir yote. Na o décevoir yote. OK hein. OK, na ko kosa te. Na to tinde loko mutu na apesi nga mbongo te. Malgré na zwi kuwa na butu. Mais na wutu su na tongo ko tinde la mutu loko na zwi mbongo te. Boyeki bino moko. Nzamba ofuta. Nzamba ofuta. Nzamba ofuta. Zoyoka. Nazwi mbongo te. Mais na uti kotinde loko na simbi mbongo na maboko te. Et sala melanga ebele. Nane lo na ndako. Lobe zala te so ma sœur. Na minute eloko ngo pe ezate. Mais ce que zali no kinde na sali yango. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Et déranger nga nani parce que loko ngo zango na ndako no bomba na ndako kwani. Muninga za na besoin loko. Na sala ngo. Mais ça va retomber. Ça va retomber. Ça va retomber. Oteli o sepeli. Ma vazi merci. Tala nde na komi. Bozoti na ba photo nde ngo komi. Nzamba pambola. Nzamba pambola yango. Bonjour mameli. Nzamba pambola yango. Ezala kana munoko na motema te. Mais ngata ngolo balanga nzamba pambola na ba oh Seigneur je reçois na simba ngo. Yango nzambe pas o pambola nga. Oui, nzambe pas o pambola nga. Nzambe vraiment o pambola nga. Nzamba o pambola nga. Nzamba ofuta yo mama. Mama anto na mobali na yo na bana bino. Loba bozaki kolite na tinda kite. Soki na tinda kikoli. Soki bozwa kikoli. Soki bopakola ki mafuta. Soki bosepela ki na mafuta. Soki bosenga inga merci te. Soki boseki bobaki nzamba pambola nga te. Mama anto nzamba ofuta bino. Nzamba ofuta bino mama anto. Mama anto na Canada nzamba ofuta bino. Filo yate ba futite. Filo batinda mbongo na bango. Biloko na baba lingaka ekendeka na DHL. DHL nangeza musika. Mais batinda quand même mbongo na bango ya transport ya DHL. Nakendaka ti DHL nakenda tindeli bango biloko. Bazwa biloko. Bapakola déjà. Biloko c'est sila. Natindi su ya mibale. Bapakoli. Biloko c'est sila. Natindi ya misatu. Une grande surprise. Yasuka ala na beli makasi awa. Mwana ke de DHL les a quittés. Na sengi mutu service a kiti ngala biloko ngo na poste. Ça fait biloko ngo kendaki le 31 mai. Bavanda ka musika na Canada, sur les États-Unis kuna. L'état biloko kende na poste zo attend. Et cause une semaine et cause 2 semaines là c'est pas mon problème. Et ali kamba poste. Na tini biloko preuve que biloko na bino ngo ekendaki. Une grande surprise. Baké ko réclamer na PayPal. Baké ko réclamer que biloko nyonso nga la tindela bango aussi bazwa si ba pakola si ba salela. Baké ko réclamer que ezaki ba achat frauduleuse. Ngai mutu na kende ko yiba bango mbongo na PayPal na bango, na yibi bango mbongo ngai na yibi bango mbongo. Achat frauduleuse. Omoni niveau mutema mabe ya congolais. Omoni mutema mabe ya congolais. Biloko so zwi. Et so zwi biloko. Après na sima nango, oko réclamer mbongo wana, ke mbongo wana eza mbongo moyibi. Tala niveau ya batu. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Pourquoi to koza la niveau ya mutema mabe boye? Et loko so zwi. Et so saleli. Idée wana siko ya okende. Na réclamer mbongo nanga et sur le temps biloko so zwa. Nzambe. Bibelo bi muto amodi sa muta liboso ye monda zalaka modi. Na ko modi rebinote.
natika justice en Nzambe sala. Comme maudire, non maudire te. Pour ça na bina maudire ezwabino. Na bibe peski singa. Na droit maudire motuti. Nous n'avons pas droit maudire te. Ils ont droit bénir. Mais Nzambe mutayibi ndengo azoswa na bino. Nzambe mutayibi ndengo asala makambo na ye. Nzambe mutayibi. Rolo bata moko bo yinda ta ko yinda. Mutu mo akomi abazika ta ko zika. Mama, esika na ngone mo ba papa lobi. Tozuna biso ba to esika mususu to ba ko somba. Papa esika nyoso bo ko somba ka mafuta. Ah, loba biloko alanga na yiba kyango. Loba c'est vrai. Loba voilà c'est vrai. La tinda na bino lote na escroquer bino mbongo. Mais ceux qui biloko wana ngana tinda. Bozwa vraiment à solo. Biloko na bino bo simbango. Bozwa. Bo pakola pe mafuta. Et ça la bino pe bien. Bo sepela. Bo loba ke nzamba pambolanga. Mama, esika nyoso bo ko somba mafuta. Esika nyoso bo ko somba mafuta.